Dino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Et dis l'image, et là on sait yo, chicoté bango.
Merci. solo. Sia, t'as ça toi? Est-ce que t'as ça? Est-ce que t'as ça? Gêné, à l'attend. Est-ce que t'as ça? Ça c'est pas de Turquie, hein? Ça c'est de Tokyo. Ça c'est Tokyo. Oncle Basol, Adrien, Cambodio, Saliga, Yena, Kofunda, yo, Nakofunda, yo, Cambodio, Saliga, Yena, Kofunda, yo, Nakofunda, yo, Emaya, Gijera, Paris.
Mbote bandeko tozala matanga awawa tozala le géant catalogue ye wana bomona ye ana matanga ya defao géant présenté dans le bateau baolanda bayoka malamu c'est présenté nan c'est moi Brother Mavinga le géant catalogue de Paris lumière Ngiringoto dans moni tozawa mais Brother Mavinga bakanza baoza mona changu pozala kana bana changu bon eza yo moko te bon ngana mwana ngoto mais batebele babulanga na mwana changu na mwana changu te na mwana ngoto okozwa famille biso okozwa visa ya changu non c'est la famille maman ça va play bon likambo te tozonga na matanga ya vie na odefao omone leki na Kinshasa point de vue nos ndenge nini bon natalaki lelo na RTNC bon amoni l'équipe pepele c'est bon loka makambuto leki na calme famille tout calme gouvernement sali makambutu donc merci quand on a seigneur quoi yangwana ozali comme ça obakisa bon likambo lobara na opesa courage méconnaissance sa famille zamba pesa bango ka makasi po eza facilité tobungisi mutu munene jene atake subiso bana ngoto tozalaki déjà lobi tosala epe masolo ndenge kendaka na bana ngiringiri ive bonga Gigi Lumbu Bonistar Mavinga akendaki ki Didier Maseke petit Kevin azalaki te Guy Gérard azalaki te mbutu Guy Gérard azalaki te tozalaki bakaluji bamotana kabumbai bamira bana tu yango tozalaki donc tomonaki bacombattant basele sino ana deremit babalukelaka ye mais lelo bakomo koyemba alobi nini po likambo yango makambo epesaka mpasi toza famille fo tosola toa bana Congo tokobomanaka boye te ti tozoyeba te masolo ekosila tika mpasi ya trop ata petit na ngai geti kiasi atuna yanga masolo wana sinon merci Brother Mavinga mbala nsima tosolana biso kaka oyo eza mondi na yo yoyebi toujours edino bilengi TV avec Claude Magellan jamais totikaka yo danger na sepeli makasi po toyaki mpe délégation toza na baseruti tomo bajoel yama bamaria mijeng bafatou badie bafili lusilaou donc plaisir à trop. Je vous assure que vous suivez actuellement Edino Bilengi TV anozaka awa na matanga ya chaîne général bon mona oeza bati aux yeux bleus bati boni bien mkubwa kitoko ndeni ba santé ça va pepele ndeni tomona matanga vient na yo defao yebisa biso impression za nango lelo toaka na sentiment de tristesse salaka vie akei grand baoba lokola defao grand chanteur grand artiste icône na mboka na biso puis grand sapeur donc vraiment toyekolelela ye pena quoi po vie wana nana souvenir ya malamu ayi mutu moko malamu ayi mutu moko alingaki bato kolia na bato donc yango ndenge aza su te foka toya topesa ye bahomage ya suka rapele biso poste non na yo non nanga rapele biso kombo na yo nga Bati Mubenga le célèbre parisien au temple po toyokaki lere nyonso na bainterview na ye kuna baotu na ye azoloba toujours Bati Mubenga aux yeux bleus voilà relation ezalaki ndenge nini na defao relation ezalaki kaka ya leki na yeya relation ezalaki kaka ya artiste na melomane na ye donc azalaki mpena yeya moko so toyepa na ye azozwa biso lokwa baleki azoconseiller biso tozosolola bien et puis banzembo oyo tozosala azosala biso baplaisir aobwaka biso bofele banini donc vraiment azalaki grand frère moko très bien grand frère moko yeya moko kitoko vraiment yo mpo ozalaki client ozakopesa mbongo mpo ayemba yo te ngai azakopesa lar te ngai na ye relation ça fait plus de 20 ans plus de 30 ans même da banda nazalaka na bolande titanga azoya tozala na ye ti donc nakosala mwa plaisir nakoki kosala plaisir netika mwa répétition ou bien studio nakofuta mais kopesa mbongo boye te mais wana Bati Mubenga aux yeux bleus afai na ye mingi alino mbote na yo mbote ya na ngai impression na nini na makambo ya defao ndenge leki na kini impression na ngai esali ngai bien po vie pena bakundi na honneur po tebi mbongo na biso maboyendaka na désordre mais na mwa ndambo emonani ya bien mpo na ngai eza ebele en tout cas vie
akende kaka olobi nini mpo tomonaki na suka wana shibe neti mobulu alinga osalama wana otalaki makambo malamu mpenza mobulu na ndeni parce que bato batala malamu te engombi moko boye shibe ayaki nango bato ebele elinga otia mwa mbri te mais shi baza vie na nga eloka na olobaka wana eza liwa ya vie na ye adayaki akoya na engombi ya bongo te aa mutu moko fo aya na calme po liwa ezaka tour a tour lelo eza ya vdf lobi ezala ye lobi ezala nga lobi ezala yo mais en plus tokoki ke shibe des fois aza kopesa bango bilamba ebele yo akabelaki yo te wana vie na ngai soko oyoki na nzembo ya papa Wemba abandelaka litumba ya zazu lisuma ya zazu ntango abandeli yango abwaka Alain Alino Star abengi ngai eza te na bano so na komi au général omonaka tosololaka nde na Facebook tout le temps tobenganaka na ye c'est mon vieux so moninga nabimaka pena te so nabimi kambo te Alino tobengisa oyo na plateau tokosola makambo yango calmement na plateau naolakisa kaka toza na matanga ya defao omoni awa toza awa toza na ngantie ye aza frère ami ya defao so boyokaki banzembo ebeti ya suka oyo ke defo ayembi atikaki ye mpe yango fo toyoka impression na ye ndenge nini avivre makambo oyo tu depuis liwa ya defao nantie na kati ya Edino Bilengi TV wayo kulutu magela olobi nini mpona makambo ekweli biso ya defao Général Defao azali dernier mutu oyo ayembi na kati ya album Alviva la Musique clip esalami ye na Neymar libanga oyo boyoki ya nganche chef coutumier Def na Neymar vraie histoire titre ya nzembo eza nini boya ngai tato aza sika nga aza mwana palin boya ngai ya Neymar voilà to comprendre yo talaka esika toyali boya Neymar ebetami Def na Neymar donc libanga ya chef coutumier ebetami na nzembo wana bokambo ndenge eleki na Kinshasa olobi nini depuis Cameroun ti Kinshasa kitoko banda kuna gouvernement RDC esali masolo nango esololi lelo tomoni ke corps ya VDF kitikini ekundami na honneur wana aza ya biso basebele na motema parce que ya des fao baoyo boye c'est ya des fao hein bayoshe boye c'est ya des fao hein donc pas sebele j'ai beaucoup pleuré à Fonfan c'est un vieux a inspiré biso makambo ebele la musique après moi descendant de kokita muke à Shockstar dans la moi yoka biloko mingi à Shockstar après d'ailleurs comprendre un jour je me suis dit moi-même à la maison que il y a des fois où Azala qui image à Shockstar Moutou top parmi ba Mitou il y a Shockstar vraiment aza monument na mboka na biso mais makambo ndenge eleki na Kinshasa kuna olobi nini ndenge omoni ah bon naza congolais naza pour que le Congo avance naza penza pour na condamner mingi te mais des fois c'était un grand ya Fanfan c'était un grand mais ndenge pena makambo lekele li penza 100% paiement naza d'accord penza te hein parce que na tali pi Roger même oyo ya biso wenge musique à maison mère asolo belela ke ndenge balela ki ba fait beaucoup ba nani to batu msusu ba lobela ki wana ke ba pesa ki ba martyr ba ça de martyr ba pesa ki parlait du peuple mais ndenge ni ya Fanfan ba kesa ye na ba kesa na isika mo bosoki isika mo bo misé bo sana te que to vivre période de Covid papa il va balela ki Covid ezalaki te na ko condamner mingi te voilà mais siko makambo na yo na ni 15 il paraît aux produire ni 15 bayaka c'est un ami c'est un cousin naza na sima na ye po to pesaka maboko po to fandi biso na Paris moi loko iza to tsaki mpanzi po équilibre kende Jean-Marie to mo ndenge makambo ya Def bandi banda belaki na Cameroun ti njoto na eye na Kinshasa etake mwana poto expérience ozo na poto
okoko loba nini mpona makambo oyo tikoleka kuna na Kinshasa? Bon, pendant ma camolé qui n'a qui ça d'abord n'a pas si gouvernement n'a biso donc merci à toi. N'engue basali effort encore le ngakuna et anamboka va continuer toujours bon au batikate. Il va continuer toujours na mutuni osu ezaka pona ma misisete. Bata théâtre pété. Le basala ngona mutu tout poeza honneur. Soki mokonza mboka yoki ke mwana mboka kufi na mboka mwa musika. Basa l'effort balongo la coréenne à Mboka pour la famille balélaé. En tout cas na Obasali, en tout cas on n'a rien à dire. Merci beaucoup d'abord na gouvernement na biso, na Kambosali, na communauté na biso ya ba congolais, ba congolaises Obasali na Kineng baléli de Fao. Vraiment je rien à dire. Merci beaucoup à tous les stars, ba Mister Somboka, Loko Bosali, on attend comme on a bino ezate na yuke ba belé, ba Jibe, ba Wera, ba Kofi Olomide, ba Tata Mobich, ba Ferrego là donc minga kolbame tatu merci na bino Obosali. Donc merci. Na 5 no merci. Merci. Tel osala ba responsabilité belé awa to tikio o s'occuper na batuneng bazoya awa. Biso beto 5 yo merci. Banda makamo e banda yo zola la te. Vraiment soyez stylé aux mois de poter à 2 jours, 3 jours. Merci beaucoup. Merci, bisous de remercier. Vraiment, Mikolo Nikens, n'ayez pas d'actualité na yo Nikens avant tout na on a makambo ya vie des fois. Bon, l'actualité nanga, yo vie nanga on a sur la note tout le temps. Tu connais quand je souffre, quand je pleure, toi tu es là, tu es mon tonton. Donc l'actualité tu es bien, ezarake non. Na ngone na zeragi na positionné pour na premier belé mais quand album la mieux zo bima 100% bilamba bozala après oyebiga bon siko pona makambo ya VDF nenge leki na Kinshasa kuna o lobini ni pona makambo chiko leka na Kinshasa kuna bon VDF a sa père dans au monde arabe frère na caméraman filmer tina bagan VDF a sa père complet. Il y a un moment où il y a des quotidiens à Bagan. Si on peut essayer de l'accepter, on va l'accepter. Pour sa père est belé, on va l'accepter. Moi, je vais pour premier secret, il y a sa père, il y a bien auto solo dans la place de la République. Et là, comme on peut être le banc militaire dans l'écran, mais voilà, on va se le rendre à la on a regretté à venir dans Jafran au Falaya, mais à Dieu empêchement, on a Nazana. Le Kozawana, vous avez représenté tout Barobitou, Nabato, Moussoubazoui, occasion, on ne sait jamais. Nangana Lobaboué, Nikens. Viens dans un mode de Rodjafon. Bien que Jean-François Koza Moutunayo, Bossala Babilo, équilibre, Bossala équilibre. Mais si vous avez un projet, donc, Olobini n'est pas dans ma cambo. Il y a un projet dans Jean-François Kotoga qui est bon, ça soit l'homme sous. Toujours c'est la Yabimsa, la Cameroun à Oumelande. Parce que Mamoutou, c'est là qu'il faut Bimsa pour on attaquer. Et puis tout ça là, bon, le bigaya à côte. Si. Au tel cas, la Covid, sur les OP, ça va moi, empêchement quoi. Donc, c'est une bonne chance quand même. Bon souvenir, comme il a dit. Non, balongoli ba masque, namboka barita zangu, balongoli ba masque. Ah, ça plaisir à trouver. Masaranga dino peneza mboka abeazi. Masaranga dino nengazana grand artiste. Alino, tu as là qui n'a été. Merci à trop. Mais Nikens, et là que ça lui fait plaisir, il y a trop surprise à tout le monde que. Quelle réconciliation? N'est-ce pas son organisation international national? Tout le monde a ba Cyril Kina, tout le monde a ba Chinois de Paris. Na ba Cyril Kina te. Na Cyril Kina. Le moninga na ba Cyril Kina te. Cyril Kina c'est un frère. Chinois de Kina, azamutu azanyamata azamutu. Ton abanda que Chinois de Kina roba de raison te maota la que ah bola ma vie na Cyril Kina c'est un frère. Donc, tous ces koufis nango. Merci à toi. Tous ces koufis. Merci Mingi. Tu as pas ça, Moussabimo, il faut sur la longité. Paris en avant, Massa n'a doyen. Ouais. Non, on va toujours la diaspora en marche. Donc, on a séparé à trop. Ce qu'on est tout ça pour parce que tout ça, ça peut de Palaisie. Wapi, non, ça peut de Palaisie. Wapi, non, mon a été. Non, mon a été, ça peut de Palaisie. Ce qu'on petit n'a vient parce que nous là aussi qui n'a ça peut de Palaisie. Ah, ils sont millioniers, ça là. Tu sais pas, on va dire, papa, il m'a confié. Yo vient dans nos oncles, dans nos yoébi. Pas de rancune. Moi, je suis, moi, mon balai.
C'est un exemple que tous les Congolais doivent suivre. Réconciliation, oh, bisogno sur les Congolais, tous à la bomoko. C'est la famille. Et bien, dans la mécate, on a gâté. Si, si. Où est la succès? Vieux, n'a pas solo mot quand on est journaliste. Moi, on a déjà fait un point à comprendre que petit oyo a mutu. Linga mutu a oué la mbongo, a luka mbongo, que mutu a luka succès. C'est trop dangereux. Merci trop. En tout cas, ce que moi, je comme ça, tu as interviewé, on peut toujours na Edino Bilengi TV. Merci, il y a trop na réconciliation pour ça. Rikina, ça peut dépasser les yeux. C'est la famille. Toujours. C'est la famille. National Cyril. Et ça plaisir à trop. Toujours en avant. Dans mon arrivée, Bayakos a qui a mon arrivée de sous. José Dicreno Bayaka. Merci à tous. Alata icône. En tout cas, merci à trop. Bonne chance et bonne continuité. Album na ligne. Ça perd sa identité. Ça perd sa identité. Bon courage et bonne chance. On est là, on est là. Azanan. Aza ça perd Aza musicien. Ça perd faut sa identité. Identité de poto. Identité de France ou quoi? Quelle identité encore? Yora Meruso. Yora est bien. Mon Zabotobi, identité. Tolobi, oh non, des intérêts, oh non. Ça, c'est les grands droumères de toutes les générations. Après, c'est ce que mon lenga, donc, après, je ne sais pas c'est ce que mon lenga, mais les numéro 1, ils ont des oyo. Oui, matin, il y a frère Nayo, des fois, à Ozana, Edino Bilengi TV. Olobini, ni pour ma camoufler, où tu les gars à Kinshasa. Oh non, même Mingue. Oh, tiens-moi, vois ma casse. Ah, vois ma casse. Mon courage, donc, Ozoga Vanzembo Talagak. Mon bobano travaille dans l'album Nyon, surtout, Tina Souka, Narobanini. Nazo, Yango Moun, Nazo Tchana Facebook, Nazo Tchabanzembo Nyon, so. L'album tout au Salanaye, Banda Badamien, Tina Vanessa de Londres et à Mawatro. Vous avez été le remonté que vous avez dernièrement raté. Oh non, 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 Banagi, Azagina, studio. En tout cas, te souhaiter bon courage et bonne chance. Vous allez les meilleurs droumères de toutes les générations. Vous avez rencontré que vous avez total la statistique, vous avez classé meilleurs droumères de toutes les générations. Bonne continuité. La famille Moussou Moussala. Il y a un cadre à l'Okuma Rumba. Et ça, pour que tombe la musique n'a pas besoin de talent. Et à Mamingi, et ça n'a pas si trop. Yo na monde ngobeti na série Shock Stars na monde merci bande ko ba bolingo awa tosana le doyen obino tuboyebi mbetenge toye awa na matanga ya defao frère na yo ndeko na yo olobini ni pour makamndenge de kina banda Cameroun tina Kinshasa. Ouais mais c'est triste qu'on perdre un artiste na trempe ya defao et ça sera toujours passé pour ngana muta musique mokili boyebi photo Joël na ko lobateke na mi pesa combo bana metenge boyebi s'il vous plaît. Alors soki na numéro répondre frère na Machela oyebi que la minute oyo ye aza mona molokai tokokufa ensemble tolomka ensemble et histoire ba changer ngote. Alors vraiment bande ko na biso poto to perdre artiste a finga mutute a sala polémique te ye vient là qui nécessairement toujours entretien d'autres na ma forme. C'est vrai, ma forme comment le baga muto ya le mega forme, c'est pas grave. Pour mutu to tanga la tikaka. Ya on est toilé wa ceux qui to le lobby to sangana pour compatir na grand monsieur des fois. Oh le loyo aké. Personne mais na mitu na biso do tigali ne balobaka l'œuvre ne meurt jamais. Un artiste on reconnaît par ses œuvres. Na message je le barango toujours. Pour les musiciens c'est bon. Ne te na yemba net ba yemba raté. Boyebi qui est moi mais le problème est Magellan.
obi vraiment yo frère nanga na lingako mingi en tant que frère pour le la histoire de photo Joël mbetenge te yoza Zozali oui Léopold de Ville exactement yangola ndeko to yawa to sepela to fanda ndenge ndeko na biso ke amona ka même po ndenge balobaka le mort ne meurt non le mort ne meurt jamais ndenge ke personnellement na sepeli ya trop makambo uti koloba mpona defao ndenge na tuna yo nalingi naloba eloko moko s'il vous plaît nga nasalaka photo nalingi na reportage ya monene lelo nabomi kokende te na préféré mbongo ekende na sacrifie mpona lelo kolakisa mutu bana mbeteke bayebela bamona ke nakomibenga grand prêtre te mais bon merci kaka photo Joël Mbetenge merci Mbetenge en tout cas tosepeli ya trop ndeko ba bolingo toye matanga defao tomoni bato bauti bamboka misusu me ye colonel Fredi Lumbwenani oyo mpena defao ayemba na banzembo eloko nini esali yo ke outa Suisse oya awa na Paris ave nanga kulutu mangela yo yebi te donc jene vraiment venaka pire vieux donc vieux penda ya pale ponga na ba VDF tango wana ofana na kitambo na makala mpo ya papa kulutu nanga ba na na choc star na ve nanga di tout là ve di tout donc bagi ba mazo na makala mpo à l'époque wana na ba 94 yende di tout là zako bina te di tout na kini oyo di tout te na bakini na choc star aza na kini vie nanga donc on prend tant bazo na makala mpo ya papa kambavo ezai kala ya papa kulutu nanga donc pana na VDF na ndenge pe to kuta sona mikili donc na 95 ans na Suisse nga également na Suisse na 95 to kuta na EP premier conseil mutabe c'est Florine Sala kena na salué na passant Florine Sala na Lidin Sala na ni masalangai bota Suisse babiga Ntsumbu tout ça na ba Goms Bamba l'homme de trois noms na masalangai Moro Ombo babengaki ye Gilles Emporio tout ça bana Suisse tout ça donc adio de gène mais si quoi impression na onini tozande bato baze belé ngasko yo donc banda wana vie to kangana zaki so na Suisse mais tellement à l'époque na mosa mundele donc aso na Suisse faut aller même faut aller pas nanga faut tellement pe menanga po momi nanga mundele ala ex nanga la mbela donc tout na ndenge pe famille comme famille penda Antoba Jacques tout ça donc yango tsenga kana magi obiki na tene ko to nanga avant pas Antoba Jacques na ve là ouest na bagivé na otina ko to nanga mais Antoba bien non présence est nécessaire faut comment na terrain Antoba Jacques tant que famille yango moni Antoba zawa azana sala mutakei bienvenue merci à trop outi musika kuna yango moni ke pour remercier quand même présence non ce n'est pas n'importe qui fallait qu'on a zala l'étranger pour ma commande fallait qu'on a zala merci vraiment bien nanga kulutu mangela yo yebit ils dino bilingi ils a famille merci à trop OK tapena fait nanga Bouddha de Wolo ça moi message à Mouké en tout cas matanga o ndenge zo le cas des fois tous les peuples congolais tous les peuples africains lingalaphone partout dans le monde bato basali ke makambo esala mapenza eza ba Jean-Marie Molomba eza ba Guilhem Mayindu bango nde basali penza makambo eleka Guilhem Mayindu oui depuis yo kasango ya vie na yo ti lelo na Kinshasa omoni vie na yo def lelo akoti na mabele oza likambo oloba mpona peuple congolais nde baolanda biso eloko na olobaka ke bon kokufa eza mpona biso tu na mokili grand frère akufi atiki biso eloko na osoueteka na bandeko na biso ya bacongolais tozala na bolingo tolinganaka te soki moto akufi toasistaka motu te soki akufi toasistaka motu meme ntango aza na bomoi vie azali moto ya bato ebele alingaki motu alingaki bato yango mpe bato batondi awa baye koranda ye badernier hommage na ye naza na kulutu mangela namoni bato ebele bazali awa nasepeli ya mingi bango tu bazali awa bato tu bayali awa donc bato tu ya bakomini nyonso tu bazali awa
nasepeli ya mingi. Merci, on va donner besoin de impressionnant. Pourquoi nous Kinshasa te? Na Kinshasa te parce que na travaillaka mais donc a fait année aussi la te na vacances na roya na Kisasa na fleuri tombe na mona vie na ngai général de FAO oyo tozalaki na ye oyo nasolaki na ye na Côte d'Ivoire tina Douala naza l'un des rares ya baproche na ye oyo oyo asolaki na ye na moment oyo azokokende ngai toyebi yango toyebi ke yo pire ye ntango bosola ti akomi prêt okata molimo aza kobenga yo boza kosola bien toyebi yango bien mon frère. Voilà, merci na maso bosali mpona organisation oyo na organisation oyo nazanga moko te Feyanto Jacques Azali, Jean-Marie Malomba Azali, Jacques Djeko Wangeng Azali, Tozali Ebele, Bavie Vadis Mbak Bazali, Papi Biba Bazali, Batosta Seke Bazali, Washington, Dominique Pe Bazali. Merci. Bandeko, tout ça toujours dans matanga de FAO. Tokuta ina bae. Bafréquentaka des fois au soka na poto yasanga makambu te Choupet Chungu ye partout to le kaka to kutaka yango photo tuna ye impression na ye pour un grand frère na ye wa ujotika biso depuis Cameroun. Nazale yana ba sentiment mo ya tristesse mais ya joie pe pour tout à répondre pour la général de FAO. Général de FAO c'est mon vœu. Nazale à un moment tout tina ya poto tina zoé kin to za toujours na ye. Père son âme, n'a fait la manger là. Nous conti ya banyanga no ça avait parmi balanjili ba notable balanjili. Azana mes condoléances à Jean de FAO, la famille des gens de FAO. Moi je peux jour je m'incline devant les gens de FAO. Mes condoléances à tout le monde qui fout là, mes condoléances n'a pas de noce. On peut sortir pour la général de FAO. Ve na ngai ve ba jela sa ono. Ale la remplir la bilamba. Tolé la bilamba. Batuto amoni ba bilamba. Ne la ati vraiment magasin. En tout cas, Flori. O uti musika na Lyon, o eka pona matanga ya FAO. Impression les andeng yo uti musika ndengwana. Merci beaucoup Vienanga bon a corrigé na uti Lyon te na moi à Paris. Na choisi les rois. Alors ngai Flori Mamengi. Likonga likwesa nkoyima kale kale. Naza chanteur na groupe Choc Bantou. Oh ya le grand coach Robert Makusa. Vraiment général de FAO Gene. En tout cas azalaki pire vient ngate. Mais na yeba na kine na kata musique. Mais vient na marquant na simplicité na ye. Bo vient na tozana masolo na ye aya ko yemba na album na biso. Malheureusement album ezobima bientôt. Mais il y a accueilli déjà. Mais ça va régler l'album Ezobima. Album est talent de coach. Et là que marque biso simplicité à vieille. Vieille tu es dans le studio. Azo yemba déjà ebisi biso que Obama Makusa félicitations. Na yembi na batu ebele. Mais nzembo na bino eza le seul oyo na zangelo kwa obakisa. Na kuti en tout cas bobongisi mamuna bino tout bien. Vieille zo yemba na studio. Donc, Obama Makusa soit évité que vieux place oyo, mais quand on s'en boye, malgré qu'il défend on a yé, mais vieux azo yoga, n'enge ba olo banaye de to sola. Merci, te souhaiter bien bon courage, te souhaiter bien bon courage et bonne chance. Ok. Allô, banzembo sobeta kitoko awa nyonso pona lokumu ya DFAO matumona wa utikotika biso lelo na Kinshasa ezama mais toza obligé to reprendre ba chanson nyonso o ya beta yango la rumba congolaise ezako honorer mais toza na bato ebele awawa o baeko pona kaka ko rendre hommage na mémoire ya DFAO o toza na eza Cheko Tumberto yoza mwana poto ya kala olobini ni pona DFAO. Vraiment, ils ont trop pour perdre moto monene na musique na biso donc pesi mawa trop pour ba grand news wa kuma kende donc vraiment mawa trop. Azara pe yampangi na yo. Non, na ebi kaza yampangi na nga poto biso ba Congo donc yampangi ya pire. Yango moni présence na nga awa lelo. Merci à toi depuis makambo e bandaki to mona bino bozoya awa c'est que vraiment zaki na mura DFAO.
nalela ye ya fort et c'est pour ça nazangaka te tous les jours nayali mutu mosusu tozane awa eza le roi Sélé, c'est un garçon de Paris, mwana kala ya poto Sélé le roi. Bato bazoya matanga ya defa oyo mpe tozomona ozoya kaka eloko nini otino ya matanga ya defa o mais wana za pirivier wana za pirivier talanga wana vie na biso faut payer hommage vie wana pirivier na biso quoi voilà quoi. En tout cas to remercier bino na courage bo sali ke depuis matanga ebanda boza koya kaka makambo ndenge plaisir ya trop toza awa na stino las de la kuruka las merci ya trop ndenge oye awa matanga ya ndeko na yo defao impression na yo eza nini eza kaka ke tozo reconnaître valeur ya motu oyo totiki mpe esalinga plaisir ya batutu ndenge baye nga personnellement toza koyokana bien na defao toza kosolola eza meme avant voyage na nga kini tosalaki na ye na telefone ntina ke avec Guilhem Mayindu le mannequin de Paris donc tozalaki na téléphone avant nga nakende kini donc aconseillaki ngai soko ye il faut ozala okende kini ka par curiosité bato bazozala Kinshasa ozonga kaki na mois ya février na suka na matina nakebeta parigo bayoti na bayoti kaka yo moko boyebi vieti oya nouvelle cola toya kolelela vie na biso jene mpe à son âme quoi biso tout Paris mobimba eza awa équipe de France mobimba ezali batrésor ngando basiriki na baombre jean biso tout ozali ok équipe meilleur complet quoi ma trop mpona vie na biso ma trop jene mpe à son âme napesi mes condoléances na toute la famille ya jene c'est notre vieux quoi mais ya papa wemba okendaki Kinshasa bongo oyo okende mpona nini mais vieux moko oyebiti ya lenkuru nakendaki bakine mais oyo sikoyo monaka bamisala fallait tokende mais esali mwa contre temps tout c'est notre vieux quoi wana vie na biso apale bino avocat bino bozangaka te matanga ya bato nyonso na Paris libala ya bato nyonso bozangaka te sikoyo awawa amoni oye kolela vie na yo defao lelo mokolo ya suka banda likambo elai biso depuis Cameroun olobi nini mpona likambo ya vie na yo defao Magela Jatama avocat na ngai avocat basombo ya banyanga Magela Jatama avocat banyanga le seul vieux oyo abundelanga na poto banda na ya mais vieux il a Paris en partir à nous non Paris biso to déjà Paris équipe de France de la SAP au moins du général de force azaki mutu oyo na Paris oya bono général de force ngai bonga dans na Oberfule si depuis Suisse tant azaki na Suisse tozango mona yo zo sola na ye tant aye première fois na Paris yo peka muto yambaka ye yango mona opesa mbote pa wa samedi akota pas medor l'homme après dire po moni biso to la poto atoko changer monde mais lelo bakomi oh la mode n'a pas changé avocat banyanga moni ngai na oloba mingi te na ma image ba vidéo j'ai fait beaucoup ici à Paris si et lelo na oloba toza bomoko moni lelo ba fait na belé ba kei on a vraiment confiance moni ngai za saper musicien saper compositeur concert na sala suna ba cri na sala suna ba nzembo lelo sukudu takanga na remercier misanga héritier Gogan moto na tembe vieux oyo la biso pe mwa bilamba biso toye lelo na sima na bango
tu es représenté par l'ambassade, viens me l'ambassade de Bosso Nabiso, il y a un peu de rendre hommage quoi. Tu es représenté l'équipe de France de la SAP. Moi je suis là avec Parigo, chinois, c'est tout quoi. Tout ça pour représenter l'équipe de France de la SAP à Paris. Parce que je suis Paris dans ma forme, mon roté. Merci à toi. Balasima, on est dans le studio. Napesi bana Paris mbote Marita mbote trop bama ça toi Paris mbote belé na présenté bango bamoninga ba moskino ba black télé foité yo moni. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na lana contrat na agence minene té ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minonote. Maman global PM Express. On bise toujours artiste Oyo, nous avons toujours battu dans la idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, et d'une image au Kozwa. Yeza Kaka, au Pesi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, là-bas, poussa, dans Global Express, avant d'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express, Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, dans la France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous avons toujours team dans la colis, tous avons la fret par conteneur, les fret maritimes, dans les fret aériennes, autres team dans l'avion. Le team dans la petit colis, la colis express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as pris un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, tu as mis au fouti à Napoto, au salle maramio sur ma kin, la ndenge et à biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde ndenge prestation et les cas qui nakin, selon goût nayo, catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles. Vitesse de diffuser. Global Express, côté les masses. Salon MK Coiffure. MK Coiffure ezali salon ya bana mboka na Jivizi sur Orge. 7 rue Hoche 91 260 Jivizi sur Orge. Sortie Condorcet. Salon ya bana mboka. Na salon MK na Jivizi à proximité à gare. Donc to bengi bino boya mingi boko sepe là. Sabo outi par-ci par-là boya ezo kwase de colonial surtout to bengi bino boya kosala basuki na bino awa na salon MK eza na Jivizi à proximité na gare à Jivizi 7 rue Hoche to bengi bino boya ebele botalanga kaka nde basalinga suki na maquillage donc basalinga awa Bazin Mignon Rayson à 91 Admis à Paris talaka biso on a un beau garçon nasengi na ba vrai jo ba vrai chéri ba sa kitoko baya ba tanti na bien à classe savoir kitoko ya liawa et puis place mo ya kimia na bengi bino batu nanga nyonso ba masa ba vie nanga boya na salon na biso chez MK na Jivizi donc adresse c'est rue Hoche sortie Condorcet donc boya ebele bon mona ba coiffure à kitoko to akwata ba coiffure à boy Manza Kado, il y a bien beau, c'est là, beau se retrouver.
biso pela makambo na jivisi ba jeune nyonso 91 boye basi makambo na ji bo pata lisusu te donc awa ne makambo chez MK boye bika idéologie ça bon moi da faso 91 bo simbi da place makambo donc na lobi pour la communauté ya Congo ya bana mboka tozabe musika ta pembeni ya gare ya jivisi. C'est donc ça la noce tournée tout le monde parce que les anglais pédicures manucures donc boye belé tout le monde divisé donc on a Paris donc tout ça pendant ça ils ça la mala nene tout donné tout le monde et dit c'est ensemble on est là du chez MK Coiffure balobi Paris tout 91 boya belé quoi yemoko lijo la coiffe à côté quoi. Sur les mots on va coiffure à boye on na bangeli toya montikil papa lelo toujours meilleur ntazé dit tout le monde tikil boya bana mbinza awa chez papa lelo boya MK Coiffure donc ma solette stock la carte Jivisi gare temps normal et mezo kanga bouchon. Edino yoza fin utaliki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango